chaîne de la diaspora congolaise. Un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore dans un autre format. Nous sommes dans le décryptage. Ici, nous allons recevoir pour vous Richard Compaye, initiateur de l'éco-dynamique télévision, la chaîne de la diaspora congolaise, avec qui nous allons un peu, dans ces cadres, s'intéresser, mesdames et messieurs, sur ce qu'il fait, ce qu'il pense, sa vision politique, ses constats, ce qu'il a comme critique à faire quant à l'opposition et à la majorité. L'émission sera co-animée avec une consoeur et un confrère de ces mêmes labels EDTV. Et je rappelle que la même émission sera aussi bilingue. Alors, pour, je vais dire, les étapes dont nous allons peut-être nous proposer, nous allons commencer avec Zoom. Et puis Zoom, là, nous allons avoir un aperçu de ce qu'a été le séjour de Richard Compaye en RDC. Et déjà, je m'en vais d'abord saluer M. Richard Compaye. Bonjour. Bonjour Vincent Mouzungu. Vous allez bien? Ça va. Merci, bienvenue sur le plateau d'EDTV. Merci. Nous allons ouvrir, je vais dire, cette tranche ou cette étape avec Dorcas Kapinga. Ça va toi? Oui, ça va. En forme? Oui, je suis en forme. Voilà, d'accord. Tes questions sont prêtes, je pense. Oui, mes questions sont prêtes. La première question, mesdames et messieurs, monsieur Richard Compaye, vous êtes à Kinshasa depuis un certain moment. Peut-on savoir de ce qu'a été la mission de votre séjour? Oui, merci Vincent. Bonjour ou bonsoir à tous les téléspectateurs de EDTV. Voilà, je suis venu ici, ce n'est pas pour la première fois, je reviens souvent. La première raison est l'implantation de EDTV ici à Kinshasa. Et deuxièmement, j'étais invité pour participer ou assister au congrès extraordinaire organisé par l'IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui a élu M. Félix Tshisekedi comme président. Voilà. D'accord. Concernant le congrès, j'ai aussi à mes côtés François Koulakula. Bonjour François. Bonsoir. Boni. Je vais bien. Aux experts en concernant Makamouya IDPS, concernant progrès, et je vais dire congrès à IDPS, puis mon amboka, je vais dire Richard Compaye, à Assistaki, Motunamo Kotomi Balé. Monsieur Richard, Rich Tempête, vous voyez, ces journaux à Kinshasa, participé à un congrès à UDPS, où ils ont organisé du 30 au 31 mars 2018 dans siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Félix Tshisekedi alongaki liboso ya ba candidat oyo bazalaki mibale ba boiraki et bonga na bango ya course pe moko oyo babengi na kombo ya Guy Mbau ye akobaki na Félix tina suka mais alongaki te Félix nde alongaki. Première question, est-ce que ndenge ba poni Félix Tshisekedi bongo na tête il y a eu de PES à pour remplacer Etienne Tshisekedi? Merci Ndeko François pour la mutuna nayo. D'abord, Etienne Tshisekedi azali irremplaçable. De toute façon, bisomoko bato nyonso mukidi nde tozalaka awa tozalaka irremplaçable. Mutu akoki ko remplacer muninga na mukili oyo ya se azali te. Mutu na mutu nzambe akela ye na lolenge na ye. Preuve que l'empreinte nanga eza ya yote eza ya maman nanga ite ya tata nanga ite moto na moto nzamba qui là na ba empreinte na ye. Cela veut dire chacun de nous est différent de l'autre. Donc il n'y a personne qui peut remplacer une autre personne. À succéder na ye mais à remplacer ye TP à kotikala pour remplacer ka Etienne Tshisekedi te. Parlons de ya congrès na habité c'est vrai na ya qui na assisté un congrès. Et loko penza o SPI sainga mingi na congrès ezali o ibandaki na libandeli o bengaki bango débat contradictoire. C'est quelque chose oyo et la kisi était idopes alobaka makambo kaka na loyengete a pronaka état de droit kaka na loyengete a pronaka démocratie kaka na loyengete asalaka yango pe na maloba. Tout le monde a un débat mbala ya liboso na mboka na biso République démocratique du Congo et voire même en Afrique il y a biso batu baindo et loko ya lolenge wana e ba ko salama na kati ya famille politique moko
famille peut-être que l'âge toko kende na ba plateforme na kati ya parti politique moko tu veux comment ba succession et ça la marana kati ya parti politique na biso ya Afrique et surtout ya biso ya Congo ezalaka na ngo kaka ba poni moto ba chewana mais oyo ezaki eloko moko oyo et enseigner bateau mingi mingi zaki vraiment sur le plan aussi pédagogique mais kakola ki sabato lo lengeni ni démocratie et ko s'installer la démocratie ezali momoko 20 ezali loko moko ko ya na lo engete mais kasi ezali na ba méthode oyo sengeli na biso to accéder na démocratie yango débat wana et markangai pe ekotika la ko marquer histoire ya politique ya mboka na biso Congo. Voilà un peu d'emblée d'entrée au Koloba, ce qui concerne le Congrès. Félix Tshisekedi Eli, président UDPS, Lelo Bazolo Babomoko et UDPS, unité Nakata UDPS, est-ce que c'est possible Bandeko Bakenda, notamment Valentin Moubake, Balosek Tarsis, Lelo, est-ce que Baza, ceux qui s'est déclaré Bandimi Bazon à la UDPS, est-ce que UDPS Yangomoko est prêt à pardonner Bamoko? Moi, je crois que la Motuna wana nazali vraiment mieux placé te na koyanola mais na kozonga kaka na Italie débat na kanisi na ba oyo balanda ki débat wana na katia EDTV ezali na liloba moko bandeko oyo bazalaki ba candidat baloba qui était ba compara qui même ba parla qui ba para fazaki la Bible balobi même na katia Bible même na bonzambe ezana ba masumu mususu oyo elimbisa makate notamment kotuka molimo mosantu ezali masumu oyo elimbisa makate lolenge moko balobaki na kati ya UDPS ya leka ezana ba ka mususu bakoki koloba ete bakolimbisa et UDPS lokola balobaka ezali nango pe pyramide renversée nyonso ekozala bongo na maboko ya base est-ce que ata Félix alobi ete ya lingi unité alobi azui moto songolo to paka est-ce que base ya UDPS ezali prête ya ko limbisa bato wana na limité base ya UDPS ko limbisa bon taba bon nyama ndenge wana bayebi makambo on a bosuki ça question suka ya monazo ntsama lobe pa mwana mboka Vincent Muzungu mwana mboka si ma ko sala Congo to mona ki wana na kata Congo pour monner au sali musala makasi oyo bandeko libanda bandeko bazana kati ya mboka na biso te peut-être la province bazaki sur place te vraiment EDTV sali musala makasi pour transmettre bango ba image wana mais non seulement à congrès meeting ya UDPS le 24 avril tomoni yo na kati wana ozo sala toni toyeba riche tempête yemoko initiateur ya EDTV. De l'autre côté, tout ce monde est très actif dans le terrain. Dans le combat où il y a libération en Mboka, dans le combat où il y a Congo, le lieu comme on a somi n'engue balobakawana. Pourquoi engagement no makasi, puis engagement quand on a kata UDPS? Non, engagement ezali makasi, ezali kaka na kata UDPS. Donc la kanisi il faut prêcher par les exemples. Dans kanisi bato mingi to suka kana o Italie bongo critique. Songolo asali malamu te mais yo ou proposer nini na place ya Songolo ozaka kako critiquer yo par na yo ezali nini mingi bazelaka peut-être que notre ba mon changement et s'installer bon ba ya kola ki ça de quoi ils sont capables mais non biso to lobi non biso to zali bongo te non ce qui pona mbongo nde to katisa na ngambo mosusu te mais to zali ona pona kola ki ça été voilà comment to koki ko sala pona ko sunga bandeko na biso komba ezali bongo na biteni ebele o yangai participation na kati ya changement na mona ka na ko kopesa na moment oyo yango wana yango to linga kolakisa na bato botala lolenge nini biso to lingi changement est intervenu na kati ya mboka na biso Congo yango to kendaka kolakisa na bato voilà comment auto bengi bongo organe ya presse et sengeli est fonctionné na baka ya lolenge Songolo to pakala to démontrer kayango na misala et non kaka na maloba parce que l'autre banda ko critiquer télé 50 il fallait pas passer la boy il fallait pas RTNC il fallait biso moko to jui libaku ya ko sala musala wana nini obiso zali ko proposer yango to lakisaka na bato bayeba tala lolenge nini et sengeli na bazali ko panza sango ba fonctionner pona koyeba ko panza sango malamu na lobaka yango EDTV ezali wana pe lisusu
pour jouer rôle pédagogique, koyeba koyekolisa na baye bazali kolanda na ba oyo bazali kosala na kati ya identité lolenge nini presse ya solo esengeli e fonctionner ezali kaka pona idopeste ezali pona ba oyo nyonso balingi mbongwana ekota na kati ya mboka na biso voire même ba oyo bazali na ngambo mosusu ya pouvoir na tango oyo bazali kosala likambo oyo esengeli na kanisi soki basali appel na biso tokoyeba lakisa pe lolenge nini oyo esengeli to bimisa likambo yowana ndakisa oyo lekaki lobi epai wapi Joseph Kabila akende kotia libanga pona kofungola libanda ya pepo ya sika na kati ya mboka na biso soki basalaki appel na EDTV tolingaki tokende kolakisa eloko yowana pamba wana okoma collaborer etali oyo définir ça dépend définition nini bazali kopesa na mot collabo pe définition nini bazali kopesa na mot nationaliste na moment ewana biso tolinga tokende kolakisa botala lolenge nini oyo biso tolingi libanda ya pepo ya mboka pamba te kino leo toza bato ya soni nzambe apesi biso chance ya koyeba ko visiter bamboka mosusu toza komona boni mabanda ya pepo ya bamboka na ya Afrique na ya Asie na ya Europe na ya Amérique ezali bongo organisé à chaque fois na atterrissaka na mboka na ngai na yokaka soni à chaque fois na volaka na mboka na ngai na dekolaka na mboka na ngai na yokaka soni na komona balibanda ya pepo mosusu alors tango keko déposer libanga soki babengaka biso tolingaki tokende kolakisa face ya solo ya nini wana tonato bimisa yango différence nini yo kosala na bande kwa télé 50 lelo est-ce que bango ba kosala mosala ndenge esengeli ou bien bino bande kwa EDTV bosala leso ko pesa bande kwa télé 50 non différence ezali monene kuna ezali bongo ba otokoy ko benga propagande ezali lolenge moko te na oyo koy kosala pona kolakisa likambo na ndenge oyo esengeli yo okei kuno bani kokumisa moto komisie nzambe okomisie lokola te soki yete nde eloko bolinga kosala matin okomisie lokola te yende asali yango na makasi na or ezali mosala oyo gouvernement ya mboka esengeli esala na ndenge oyo longobani. D'accord, nous allons y revenir. C'était François Koulakula, journaliste attaché, je vais dire, auprès de l'IDPS, excusez-moi, qui est spécialisé en la matière. Alors nous allons revenir aussi dans le dossier actualité avec ce même dossier. Mais entre-temps, nous sommes toujours dans le séjour de M. Richard. Avant de passer la parole à la consoeur Madame Amazon, il y a une question qui me passe toujours en esprit, M. Richard. On a constaté que vous revenez beaucoup plus au pays. Et dans des grandes manifestations, il faut rappeler, vous êtes toujours là. S'il faut remonter un peu l'histoire, on vous a vu, vous étiez en Géval quand Tshisekedi Omolumba était son vivant. Et quand il est décédé, on vous a vu toujours. Et puis lors du congrès, vous avez assisté quand le mot d'ordre du CLC a été lancé, jusqu'à ce que la trêve de la manif a été aussi observée, et jusqu'à ce que aussi l'option a été levée. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le fait que vous revenez souvent au pays? Vous avez un plan d'action propre à vous, au-delà d'être peut-être journaliste, je vais dire spécialisé en la matière concernant la question de l'IDPS? Non, comme je viens de le dire à nos amis qui comprennent bien la langue lingala, je viens ici, c'est pour accompagner les changements. Et là où les gens prennent les changements, là où les gens veulent donner un coup pour qu'il y ait changement au Congo, je me dis, c'est normal que je sois là, que j'accompagne ce vent du changement-là. C'est pourquoi je suis toujours là où il y a ces vents-là. Quand le président Tshisekedi était revenu ici, je l'avais accompagné. Pour moi, c'était normal que j'accompagne les retours du président Tshisekedi après un long séjour en Europe. C'était pour voir un peu tout ce qu'ils avaient enseigné aux Congolais depuis son combat jusqu'à ce qu'il était tombé malade. Il est allé se faire soigner en Europe. Quand il revenait, on s'était dit non, allons voir ce qui va se passer réellement, qu'on soit des témoins oculaires. On ne voulait pas que les gens nous racontent, nous disent que non, il y a eu ça, il y a eu succès, il y a eu échec. Non. Parce que pendant qu'on était en Europe avec le président Tshisekedi, certaines langues disaient que non. Quand Tshisekedi va rentrer au pays, on va lancer le pierre sur son parcours. Moi, je me suis dit, allons voir ce qui va se passer
réellement. Nous sommes venus ici, nous avons accompagné le président Tshisekedi, c'était un certain 27 juillet, et nous avons vu comment les Chinois étaient mobilisés pour accueillir le président Tshisekedi. Donc, nous avons été témoins et nous avons démenti ce que des mauvaises langues disaient. Et parlant des CLC, c'est toujours dans le même élan. Nous nous sommes dit que non, on organise les manifestations pour qu'il y ait changement. C'est mieux qu'on accompagne ces changements. On était là le 19 septembre 2016, pendant la manifestation. Nous avons manifesté avec les Congolais. Nous avons vu, on était les témoins oculaires, nous avons vu ce qui s'est passé. Cela prouve que non, les Congolais ont vraiment envie que les choses changent au Congo. Et là où, je le répète encore, il y a ce vent de changement, nous voulons être témoins oculaires. Donc voilà un peu ce qui nous anime. Et en plus, comme je l'ai dit aussi, c'est pour essayer d'implanter EDTV ici à Kinshasa. Parce qu'il y a une philosophie derrière EDTV. Parce qu'il y a une politique derrière EDTV. EDTV se fait un média à caractère pédagogique. Nous voulons que, à travers EDTV, que les Congolais soient formés et informés. Donc voilà, nous essayons d'implanter une chaîne de télévision pédagogique. C'est pourquoi nous sommes ici tout le temps. Nous continuons à travailler pour que cela soit, devienne effectif et que ça soit une réalité. D'accord, vous avez suivi M. Richard, nous sommes toujours dans la partie Zoom. Je passe maintenant la parole à Mme Dorcas Kakinga. Bonjour. Pour la partie diaspora, bonjour. La diaspora, elle est informe, on ne sait pas qui faudrait-il identifier. Et puis, quand il y a des grandes choses qui s'effondrent, ça et là, tout le monde s'appelle de la diaspora. Et aussi, on remarque un désordre au sein de la diaspora congolaise. On ne sait pas identifier qui est qui, comme le dit Vincent Muzungu tout à l'heure. Vous, en tant que, je pourrais dire, vous avez dit que vous êtes venu accompagner les changements. Nous pouvons savoir d'abord, premièrement, combat nini obozo mené au sein de la diaspora congolaise, qu'on a étranger, parce que Osaka awate Osaka mini mini libanda. Yo, en tant que mutozo linga changement, combat nini oyozo mené na nous pour la mutune ya liboso, bon otozonga na mutune ya mibale. Non, les combats au niveau de la diaspora n'est pas différent au combat qui est mené ici sur place, sur les terrains, s'il faut le dire. Combat au diaspora ils ont mené, et à suite il y a combat au USA. Même la diaspora, bazo bunda pour qu'il y ait changement. Bazo bunda te que pour changement en Tanzanie, en Belgique, au Canada, au Japon, mais bazo bunda pour changement et intervenir awa na kati ya Congo. Donc diaspora partout où il y a Zouami et Sengei na a calqué combat au besoin ya ba oyo bazali na kati ya mboka. Ya ba o bazali ko vanda awa. Pour ça ya ba o bazali ko vanda awa ezali nini? Pambate to ko imposer ba o bazali ko vanda awa te modèle moko ya changement utopique oyo biso tozo kanisa kuna libanda ya mboka to ya to imposer bango awa non. Plutôt il faut to accompagner bango to mais capé ko orienter bango par rapport ya automoni était ezali nzela ya malamu. Voilà un peu réponse dans le ça ce motuna musuzali, on va essayer d'analyser ça et d'approfondir. Merci Mingi Ndeko Richard Tempête. Ozali awana Kinshasa, j'espère que tout le monde aura une manifestation ebele. Et surtout voyage na yo oyo sali année oyo il y a 2018 eza année témoin moi oyo ye ko kita awana Kinshasa okuta na moi ba événement ebele. Sur le plan politique, na olingana e ba bilan nini oyo sali. Okuta na meeting ya Félix Tshisekedi bandeko ya ensemble pour les changements. Bango pe basali 2 journées portes ouvertes na bango et en plus na ba déclaration ndeko na biso Delis Esanga oyo asalaki devant presse aux Alaki à Kinshasa et aussi aux appels journalistes sur arrestation ya ndeko Eliezer Tambwe. Comment est-ce que vous jugez? Merci Mingi pour la parole. Le bilan, je ne sais pas si c'est par rapport à moi ou par rapport aux événements. Par rapport à moi, jusqu'à présent, c'est un peu difficile d'établir ou d'élaborer un bilan.
définitif hein, par rapport à moi. Mais par rapport aux événements, je peux dire ceci. O nyonso ngala moni awa tokozongela kaka na auto lobby na bandeko awa soif ya changement oyo bana ya mboka Congo bazali na yango oyo baza représenter mingi na bandeko na biso ya Kinshasa oyo tozomona bango tozovivre na bango baza na posa ya makambo ebongwana et dans la non violence. Les Congolais a démontré à plusieurs reprises qu'il y a un peuple pacifique, il y a un peuple aligné démocratie à solo, parce que dans le temps de la première ère, il y a indépendance, les Congo étaient déjà dénommés République démocratique du Congo. C'est-à-dire, au fond, les Congolais aiment la démocratie, les Congolais aiment les changements. C'est pourquoi tout le monde, notamment dans le congrès, il y a UDPS, notamment dans le meeting Tangi, et puis dans l'arrestation du Soussou, il y a Ndeko Eliezer Tambwe. Balakisi li Soussou qui bazali batu oyo bazo prôner état des droits, bazo prôner kimia ezala na kati ya mboka, pambate ba démontrer ki yango tango kangamaki besoin na bango ezalaki nini, tango pe ba libérer ye, balakisi était posa na bango wana ba démontrer yango voilà biso tolingi Congo etambola boye moto bakangaye na tina e bakangela moto bikangela te. Donc ba congolais ba kinois bazo lakisa ba étape nyonso wana ki non posa na bango ezali ete mboka na biso etambola na lolenge oyo esengeli. Donc voilà un peu onga na koloba na o Italie makambo na o Italie journée nini porte ouverte il y a ensemble na koki koloba boy omoni deux fois il y a un problème aussi au niveau na biso ba politicien il y a une ba politicien na biso ya mboka Congo hein. Des fois tozo kende ko copier hein, bi copia et des fois tozo bo sana que quand tozo ça la copier coller wana to meka attaque quand même ko modéliser ngo na moi lo lenge na biso. To a un problème moko pe lisusu c'est rien na mboka na biso Congo. To monaka awa so basali salon de coiffure balabala mobimba etondi na ba salon de coiffure awa fungo l'église balabala mobimba batondi si ba église c'est le lenge moko yango isa et contamina pe ba politique na mboka na biso. Moi mboka Félix asali meeting bato mingi bakomi koloba meeting bakomi ko créer ba biloko na bango po base la paix visible. Or bazo bosana ke bazo fonction bazo luka ko fonctionner lo lenge moko na mboka oyo ezali ko tambola entre guillemets normalement ezali ko tambola na ba norme. Or Congo to a un problème moko très sérieux et sengé na ba politique ba ko fonctionner tout en sachant que le Congo a un problème. Ba calibrer combat na bango to politique na bango na oyo etali difficulté ni oyo Congo ezali na yango liboso. Question na tunaka est-ce que tango bazo sa ba politique bazo sa la politique ba mitunaka motuna ya koyeba Congo euti wapi ekomi wapi pezo kende wapi. Est-ce que ba mituna motuna yowana pa mate soki ba mituni motuna yowana ba koyeba ko adapter politique na bango le lenge moko na oyo notikoloba au besoin ya population au besoin ya peuple. Est-ce que peuple na biso na moment oyo bazali na besoin ya ba journée wana to bazali na besoin ya changement oyo ko intervenir le lenge nini. Donc la question est-ce que ba politique ba mituna yango na habité. Alors comment la bande baza ko fonctionner bongo des fois et puis ça ka moi pas si mingi hein et pas sur taliban de kwango mingi na majorité na bango ba outil na bamboka oyo démocratie eza déjà installé et ça la rabino nini bino bandeko bufanda ka libanda ya mboka tango bozo soutenir un leader politique moko na kata mboka azalaki leader moko acquis au changement tango komona ya tenga minda ki sabaza ebele bandeko oyo José Makila azaki très radical dans l'opposition le la chanza komi sabi Kabila za penda sabidimbu ya solo siko bino ba diaspora bo sala ka ba marche na poto kuna bo se pumona ka pona bande kuna bino baza tango mona ka ba opposant ba chanza ka bomba la moko komi kabiliste mune sala ka bino ni na likambo wana ngana loba boya eza moi défaut muke d'abord ya koluka ko soutenir individu. Et ça là toujours passe. Même le ensemble et le bakayango. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Hein? Tout ça la difficulté na point wana.
Peut-être on va retourner dans le mais tout le monde encore peut-être soutenir les autres. Non, nous sommes soutenant philosophie. Il y a Etienne Tshisekedi, il y a le Tshisekedisme. Tu soutenant yango, mais tu soutenant Mototé. C'est vrai, ils sont là qui incarné par Yemoko et Etienne Tshisekedi. C'est toute une philosophie. Ils ont un mode, il y a gouvernance, Mobimba, où Etienne Tshisekedi a prôné. Il y a un moni, biso to soutenant yango. Il y a un autre tikala toujours dans la ligne wana. Cela ne veut pas dire que la personne d'Etienne Tshisekedi, Azaki Monsanto, non. Et tant qu'individu, il avait aussi ses limites, il avait ses défauts, ses faiblesses. Mais biso, tu as la faiblesse ou la philosophie à Kotisaki na kati ya mitu na biso. Philosophie à Kolongola Kobanga, philosophie à Koprone pour na état des droits, philosophie à Kolinga Congo pe ba Congolais. Ozomona, tant yo olingi Congo, olingi pe ba Congolais, okosala malamu, okoluka kosala mabete. Mais tant yo olingi kaka Congo, boyi ba Congolais, là où le problème se pose. Dans le moment où tu as le Congo, au Congo, ils na yango et non ba oyo bazali na kati ya Congo. Ça pose problème. Alors, na tango oyo lobio se confie na moto José Makila, tango trahi okoka pasi. Pambate ou pesa ki elikia na yo et pas inaye. Mais une fois José Makila a tikali symbole. Ah, la moto a représenté quelque chose. Tant yo soutenu quelque chose wana Moutako Kende, l'institution écotique. Il y a même philosophie où ils ont animé Ngai, Nekonabino, Richard Tempête, Nakatia, et là où on a créé, où on a EDTV. On a créé Ngaïte, on a créé label, on a créé quelque chose. Bato Bakoki Koya, Bakoki Kokende, mais Kassi EDTV écotique. On parle de EDTV, on s'est dissocié Richard et EDTV. Donc voilà, moi aujourd'hui, j'ai mes opinions politiques. Mais EDTV, c'est à part. Monsieur Richard, s'il vous plaît, il y a une question d'ailleurs. Vous avez une tendance, et puis je pense qu'elle est connue par un certain nombre de gens, et en même temps, vous êtes aussi journaliste. Comment vous arrivez à dissocier votre tendance par rapport à votre ligne éditoriale? Mais c'est ça que je viens de dire ici, M. Vincent Mouzongu. Moi, j'essaie d'abord de dissocier la personne de Richard Tempête et l'organe qui est EDTV. C'est toute une institution qu'on est en train de mettre en place, qu'on a mise en place. EDTV n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des gens qui sont passés ici, chez EDTV, ils sont partis, mais EDTV reste. J'ai fait un effort de dissocier ma personne à l'institution EDTV. Moi, étant que Congolais, étant que M. Richard, j'ai mes opinions. Devant lire aujourd'hui s'il y a des élections, je dois faire un choix. Mais EDTV, en tant qu'institution, n'a pas de choix à faire. Vous parlez, parce que vous avez parlé des élections, nous allons entamer directement la partie vision politique. En dépit de tout ce que vous faites sur le terrain, est-ce que derrière ça, parce qu'il faut rappeler ici que vous êtes parmi tant d'autres des ressortissants du Grand Bandundu, est-ce que vous avez une vision politique par rapport aussi au Grand Bandundu? Et si vous avez cette vision, laquelle et comment déjà pensez-vous vous y apprendre à cette vision? Franchement, moi personnellement, je n'aime pas parler en termes de province, en termes d'ethnie, ainsi de suite. Moi je parle Congo. Si vision il y a, c'est pour les Congo en entier, c'est pour le Congo comme un tout. Parce que je vois mal quelqu'un dire que non, j'aime les Congo, mais au même moment, il essaye d'haïr une région du Congo ou des ethnies du Congo disent non, j'aime pas les Bassakata. Si tu n'aimes pas les Bassakata, donc tu n'aimes pas les Congos, parce que les Congos, c'est un tout. On ne peut pas prendre les Congos par rapport aux régions, par rapport aux provinces, par rapport aux ethnies. Il y a 450 ethnies au Congo. Celui qui aime les Congos doit nécessairement aimer d'abord les 450 ethnies qui composent ces Congos-là. Tu ne peux pas dire que non, j'aime mon corps, mais je n'aime pas mon doigt. Mais ces doigts-là appartiennent à un corps. Donc voilà. Et la vision que moi j'ai pour le Congo, d'abord moi je vois le développement du Congo à partir de la base. C'est ça même que notre constitution prône.
Moi, aujourd'hui, si je m'engage en politique, je veux m'engager en politique à partir de la base. C'est-à-dire servir les Congos, parce que si je sers les Congos à partir de la base, je vais comprendre les soucis de chaque Congolais, de cette entité-là, que je vais m'y engager pour gérer. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe. Les gens voient les présidents de la République, les gouvernements, même les petites avenues, hein, les ruelles. Kimbuto Lobi Nini, président de la République, Talabala Nini, Songolo Baby. Mais non, ça ce n'est pas le travail du gouvernement central. Il y a quand même des bourgmestres, il y a quand même ce qu'on appelle le maire. Ouais, s'il vous plaît, voilà. Parce qu'il nous reste presque 5 minutes. Vous avez des ambitions purement politiques, ça s'est fait sentir. Mais alors, ayant, je vais dire, un constat assez particulier dans le secteur, je vais dire, politique, quelles seraient des valeurs ajoutées dont vous allez apporter? On le sait que des politiciens, ce sont des gens qui parlent bien, qui réfléchissent bien, mais au-delà d'avoir un bon parler, mais sur le plan social, on ne sent pas du concret. Alors, quel sera votre leitmotiv une fois engagé, je vais dire, dans ces combats qui brillent, je vais dire, au-dedans de vous? En un mot, la bonne gouvernance. Parce que c'est ça qui résume le tout. Si tout est bien géré, on ne parlera pas des manques des social. Si tout est bien géré, l'environnement sera bien contrôlé. Si tout est bien géré, on ne parlera pas de fraude, de corruption, ainsi de suite. Donc, s'il vous plaît, je vais partager les questions calmement. C'est moi qui gère les minutes ici. Il nous reste quasiment 4 minutes. Alors, dans la partie actualité, Kula, actualité Malamonko, parce qu'il nous reste 4 minutes. Tu as 1 minute et 30 secondes pour l'accompagnement. Élection 2018, Nego Richard, actif dans la politique congolaise, est-ce que l'olengeni lokomona est-ce que l'élection kozala ce que kozala Nego Richard candidat na kozala na l'élection présidentielle? C'est ta dernière question. Parce qu'il faut voilà, merci beaucoup. Au fond de moi, hein, je regarde les téléspectateurs droit aux yeux. Personnellement, je ne crois pas qu'il y aura les élections cette année. Tout n'est pas réuni. Parce que des fois, dans le Canabiso, tant que vous avez l'élection, moi, adjectif, mon sous sur le colo, vous en avez Baba Kisaka, élection transparente, démocratique, et ainsi de suite. Mais non, or, qui dit élection, tout ça doit être à l'intérieur. Il ne faut pas aller voter pour voter. Il faut aller voter pour apporter quelque chose. Tout citoyen, hein, un citoyen, une voix. Est-ce que, na étape où tozali na yango, un citoyen, une voix? Je ne pense pas. Comment on peut dire qu'il y aura élection au moment où les gens ne sont pas libres d'aller faire ce qu'on appelle pré-campagne? Moutouazan a liberté te ya kokena ikela. Quand on est sabato ikela que voilà, ben ngai na ina zala candidat pour voter pas. Botiko to na ngai awa makamsu. Pourquoi na se prononcer? Parce que na yebité na sali pré-campagne te. Na yebité que ceux qui na kei ata na coin moko natala na tsonde ata mo popularité ngo. Est-ce que na zali bakoyi ko pona ngai député national? Est-ce que bakoyi ko pona ngai na niveau provincial? Est-ce que bakoyi ko pona ngai na niveau ya république? Na mi yebi na noté parce que nyonso na po yeba il faut que nous tâter terrain au sala pré-campagne. Na minutes oyo motomoko azosa la pré-campagne azalité. Hormis peut-être ba oyo bazali na majorité présidentielle. Tenir élection transition sans Kabila. Na koyoka ngai oui pour na ngai nous devons passer na étape oyo tokokende nanu na société civile et yeba ko gérer Congo pendant un moment, to organiser Congo sur le plan administratif et puis to yeba ko sala recensement ya solo ko yeba nani azali congolais te pe to yeba nani asengeli ko voter pe nani asengeli ko voter. Parce que minute exactement François celle-ci s'il vous plaît celle-ci azo continuer na ba marche na ye a lancé déjà PC déjà ba programme na ye pour na ba action ezali koya
Monsieur Richard, est-ce que le coup là, vous allez appuyer transition sans Kabila? Kana ke na ba marche ba ko sala et comme mbuma la lobby bozo appé transition sans Kabila. Ngai lelo one na tikoloba na ko bakisa boye naza un peu dessus par rapport au comportement et à CLC. Pourquoi? Pambate biso oyo se retrouva sur le terrain pendant ko sala ba manifestation, ce n'était pas pendant ba libérer Frank Djongo na Boloko, ba libérer Djomi Ndongala, ba libérer Muyambo na Boloko, pe batika Moïse Katumbi Azonga. Ngai personnellement kendaki kotala ba marche wana objectif nanga ezaki wana te. Mais le on a somona ba ndeko na biso c'est bazali kotinga makaka na likambo etali décrispation. Pour moi je trouve que départ na bango, retour na bango, ils a déjà mabé. Pambate, est-ce que Rossi ou Akufaki pour Moïse Katumbi a bagozonga na Congo? Je ne pense pas. Le vrai problème, ils a lié au Anate. Ce qui est le Oyo, bato ba solo li lengue sengeli, parce que comme ça on attention ça Kabila les Éthiopie. Comment est ça la mine en Afrique du Sud? Comment est ça la mine en Zimbabwe? Comment est ça la mine en Bamboka Mosusu? Et puis pour la Congo, ils ont impossible, ils ont un problème politique, et c'est une politique et bah résoudre yango ndenge o esengeli. Et là on a mon aramabé peut-être la façon dont bato baluka ko akilé mon amboka Joseph Kabila peut-être yango wana ekotsa ko banga na kati ya ko ebate alongwa atika bako bako saladi na Haïti Félix a bien pour sécuriser na Haïti président Haïti il fallait organiser l'élection à Kokaki qui organiser l'élection à l'Ikaki Liboso ya peuple naé à lobby je suis incapable d'organiser ces élections je démissionne. Haïti est koufité les alliés kokoba ko fonctionner voilà. OK, je pense que François Koula tu es satisfait. Dorcas Kapinga, une dernière question. Merci Vincent, bien que au pesinga malubana suka mais nako nazali na mitune belé mais nako megakaka kutuna kaka mutuna moko sur ces jours il y a ndeko Richard Tempête na Kinshasa wazali initiateur ya Eco Dynamique Télévision. Ndeko Richard Tempête toyebi biso nyonso zali initiateur ya Eco Dynamique Télévision mais lelo oyo Eco Dynamique Télévision eza na matanga ndenge nini tango yambaki sango ya munani ya Jean moko ya EDTV Deborah Mulama watika kibiso comment nani nouvelle wana ozwaki yango ndenge nini? D'abord na mutuna wana na kobana d'abord ko s'incliner devant mémoire ya Dorcas. Ndenge na oti koloba awa tolingi to implanter institution hein? Et dans quatre qui dit institution pour ngai na vision nanga ezali toute une famille na kanisi ba oba na kati ya EDTV ba comprendre que to lukaka to créer famille libota et na tango mwana moko libota azwi likama na kanisi en tant que papa moboti ya mwana yoana que kosala karapasi et surtout na Deborah na âge oyo ya zalaki na atakuta komaki na 50 ans et ngaki sala kaka pasi et ça ngai pasi ya makasi koleka parce que totaki kozala naye totambola ki naye na ba marche de santé au NTV organisaki et abandai ko se préparer pour na ayamba ba inviter naye mususu mais tozaki na nzela tozoya musala tozu coup de téléphone ba ibisi biso te Deborah Akufi à sa accident Akufi sali pasi et comme on a surtout liwa yango na lolenge oyo et comme lié ils allaient vraiment et le comment quoi a passé voilà pourquoi nous luttons pour qu'il y ait changement dans ces pays hein tu vois comme on a awa na kutani na o bazo benga ba contrôle hein bazo ko contrôler ceux qui va mis tout que ça ba contrôle technique ngana za ko mituna ba mboka obiso to vandi contrôle technique et ça la makalo lenge kombo na yango elobi contrôle technique mais obiso to kokuta ah ils ali contrôle technique te bazali ko teka papier ou ba koma contrôle technique OK au sombi papier ba komi contrôle technique ozongi na ndako na yo
bakolekisa motuka na yo te batala est-ce que motuka oyo esengeli etambola to esengeli etambola te pe bazomatela on ba prix ya ba transport 700 000 francs wana kuta za problème mosusu mais d'abord na point au Italie contrôle technique pamba te motuka oyo ebomi oyo ngai mwana Dorcas place nango ezaki na balabala te place nango ezalaki bongo na fourrière esengelaki bakende ko panza yango bazwa mabende wana basela yango ata ba barre de fer basela yango makambo mosusu eno batika yango na nzela etambola pamba te soki bomoni lolenge nini motuka wana ezali na ndimité même na Cuba epai wapi bazalaka lisusu na ba mituka ya sikate kaka yawe ya kala ba 1800 mituka ya lolenge wana etambolaka lisusu mais na même motuka wana komona bazwi papier wana ya contrôle technique babambi bato basala contrôle amoni motuka ya lolenge wana ezali kotambola ezali pasi voilà pourquoi tozali kobundana na oyo etali bongo changement intervenu na mboka na biso po makambo ya lolenge wana ezala lisusu te accident existaka ezala na États-Unis ezala na France ezala na mboka nini makama eyaka mais kasi likama il faut eya na batali pabi motuka ngo toyoki ezala na assurance te ezalaki na plaque te chauffeur ezalaki na permis te ata mokanda moko totambola te mais ezala na papier ya contrôle technique donc voilà un peu pasi na motema na komona été et mwana kufi na motuka ya lolenge wana nde bomi ezali pasi na yango na émission na yo ezali na rubrique moko tobengi bongo code de la route na code de la route wana tokubanda ko faire intervenir ba oyo baza censé ya ko réguler circulation na kati ya ville bakobanda koya babanda ko solola na bakumbi mituka pe na ba propriétaire ya mituka bayeba lolenge nini tosengeli ko kabola balabala pamba te to na problème sérieux Vincent soki ko accorder na développer pendant moi ici ka on to zali na problème sérieux na kati ya mboka na biso égoïsme ezali makasi et po oyeba ko tater ko mesurer dimension ya égoïsme o ezali na mboka Congo kende kaka kotala lolenge nini bato baza kotambola na balabala okomona ki Congolais a commis égoïste balabala o ezali censé ezala partager moto alingi kokabola balabala azali lisusu te moto la moto azotambola lolenge oyo bo moto na ye to bozoba na ye ezali kotinda ye atambola na balabala o asengela tambola na gauche azotambola na droite o asengela tambola na droite azotambola et tout le monde baza ko s'entrecroiser à une façon que ce qu'aujourd'hui drone au Tchéwana est filmé au moment des ordres aux alliés coréens dans Katambo. Or ça fait partir il y a Moko, il y a Matéa au de base et Sengeli Batiango Nakatia Matéa Lunabiso Nakataba école pour essayer un peu d'enseigner aux Congolais, donner aux Congolais la notion de partage. Ça commence par là aussi. Comment on peut partager la route? La route sont bien communs. Ça n'appartient pas à X ou à Y. Nous devons partager la route. Mais malheureusement, ici au Congo, la route n'est pas partagée. Les gens circulent, roulent n'importe comment, comme bon les semble. Et c'est un problème sérieux. Voilà comment il y a toujours des accidents. On voit avec ce système-là des motos-taxis. Il y a des gens qui sont dans ces motos-là sans casque. Quel risque! Et ils transportent même les enfants, le bébé sur les motos. Des bébés sans casque, un moindre mouvement, moindre chute, c'est fini. Il n'y a pas que la mort qui peut intervenir, mais ces bébés-là peuvent devenir handicapés à vie. Parce qu'ils ne portent même pas de casque. Voilà un peu, dans ton émission Amazon, on abordera cet aspect des choses. Et en collaboration, bien sûr, avec la police nationale. Donc voilà. Monsieur Richard, vous avez un mot de la fin? Un mot de la fin, ce n'est que pour dire, présenter d'abord mes condoléances, parce que depuis, je n'ai pas eu l'occasion de présenter des condoléances à la famille biologique de Déborah Moulama. J'étais avec le parent de Déborah, je manquais le mot. Je n'avais pas le courage de leur présenter ces condoléances. Et maintenant, je vais les faire en mon nom propre, au nom de ma famille biologique, au nom de l'équipe de EDTV
au nom de tous les téléspectateurs de EDTV et les amis qui aiment EDTV, mes condoléances, nos condoléances à la famille Moulam. Vous venez de perdre quelqu'un qui vous était cher. À l'âge de 24 ans, elle avait encore de l'avenir devant elle. Et merci aussi à l'équipe de EDTV, à vous toutes et toutes ici, à vous qui jusqu'à aujourd'hui, qui vous avez compris et vous avez épousé cette idée, vous avez épousé ces projets de EDTV. Ça sera toujours un projet, même si on le met en place, ça sera toujours, on va continuer, on va travailler, on va faire de EDTV toujours un projet. Parce qu'il y aura d'autres choses qui vont s'ajouter au fur et à mesure, ça sera toujours un projet. EDTV sera toujours en chantier perpétuel pour servir les Congolais, pour essayer d'aider les Congolais à comprendre ce qui se passe ici et ailleurs. Comme on dit aussi quelque part, il y a aussi un des slogans de EDTV, faisons notre actualité nous-mêmes. Ne laissons pas aux autres de parler du Congo. Les Belges, ils pensent à du Congo. Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous pensons de notre cher Congo? Voilà la mission de EDTV. Et merci à vous parce que vous avez accepté et vous êtes dans ces projets-là. Merci à vous tous. Merci, Monsieur Richard. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.